collaborateur ya justice balobi muto tokangi directeur ya finance nde muto aye kozwa oyo tobengi directeur général enfoncé ye ande siko bato basalaki grève yango nalobi tolobaki ndenge basali mpe grève bakende ande baza kokolabore na moyibi mais yoka lobi après audition c'est très clair. Tanzanie azozwa mbongo ya Jeffrem ya Ofida ya République démocratique du Congo mais au moins ba Congolais bazobetela kanambe maboko na kati ya sima yeba ke après détention ya otobengi directeur général ya au Jeffrem baye ko kanga lisusu directeur financier mais après audition il a accepté de collaborer avec la justice Fatibe. C'est là où il y a aye ko bimisa vérité à l'obini alobi maintenant on a cause à la claire mbongo nyonso tout obimisaka ekendaka na Tanzanie eza kofuta ba la police armée ya Tanzanie mais yo zobetela kanambe maboko na Sénat au profil ya kanambe ne mutu apesi mitindo ke eza entreprise moko te Ofida na au Jeffrem eza mibale bazoluka chaque fois ba dénigrer Fati ba destituer scolaire bako destituer. Et ce n'est plus Tambwe Mwamba. Puisque Tambwe Mwamba n'est aucun de vos landa jeune à Bango Biokoyoka Tambwe Mwamba va démissionner. Ndenge Kabila koti na Sénat, Bango Banakisi Bolingo na Bango et pas Kabila. C'est simple, Bayembelier. Balobi autorité morale, ceci, c'est là. Ce que yo lobby boy. Puisque bazo comprendre biso bazo dans le parlement de le président Gilles Fatibe. Tolobakaete Kabila c'est tout à fait compliqué, il y a Azonge la Bokonzi. À moins qu'il y ait un libumu ya maman na ye malami balé ce qu'on va comprendre de l'or on est que ça la maté il y en a qui à travers Tambwe Mwamba démissionné comme ça maman va sa majorité va voter Kabila alors va luka partout les moyens va destituer Fati yango tozo yebisa bango Fati azabe Holandi.